bana mokili mobimba ya liboso bolimisana nde na siliki boyebinga so na siliki seke likambo ezali bandeko na ngai conseil na apesa bino mambo uti okomela na vie soki oza na 1000 francs na oza 2000 francs na yo soki na restaurant se konte na oyo oza nango kotela moninga te leo nalamuki na ntongo na 1000 francs na nga nabeti machine na bi nasala 1000 francs ni na raisonne te na barestaurant na biso ya bumbu 1000 francs na osala nini na olia ngai ngona na restaurant nakomaka te nakomi eza mutu mosu aza na ye président mais même comme groupe na yebi te asala pata mwana moko te na mamba théâtre oyo lelo bato bakotanga nkombo na ye mais lelo sa monte so obi lelo sa monte nini navandi boye obanda otanga bana sa monte bapapa gogo bana sa monte basiprin bana sa monte baexauce kalunga mais basala succès lelo bana na ngai exauce kalunga bana sa monte baambulance balege basa monte naza na bana lelo baosala succès lelo topesa ezape lelo moto ka Patrick Beka matabo lelo Fabregas nanga yebi te kalege pa Fabregas ata bina file lelo ndalo ba mamba Fabregas bongo o na sako koloba na yebi te po za bina file lege pa Fabregas ezande mo banoso natangi awa baboya ubanzima mukili eyebi yango baleka na groupe maintenance poza na ba film o lelo to ko chango ana TV ba tala ba sa ndé boye so lobi succès muke pulu asa succès muke ta sala succès ça monter un peu pour na bata mokili o ko lo ba sala succès belé ba ko lo ba non asa succès ba malonga te asala succès malonga mutabo ya pulu azate pulu asa succès malonga mais déjà il y a sala gitana ça monter un peu na ki ko la mukana tana ngai voilà merci na baboni surtout pour ces faits là pour la biso vraiment de partout balanja la charmante baboni tout ba s'abonner na Dada Kilusi TV merci na ko aimer ba vidéo na biso merci na partage merci na ko liker merci na tout au bozo sala pour na biso to linga bino ya mo vraiment les bozo na bino pour na ko partager actualité vraiment où est-ce s'est passé na bino vraiment elongo merci na maman Rose la patrona merci papa José Yumou depuis quelque part merci à notre caméraman Platine Luka donc genda sala ngana za vraiment réussi 5 na banda kuna bino merci à maman Sifa la grande chérie Kandena Lobara vraiment Yaya Bastar merci na yo en tout cas beaucoup de la biso du début jusqu'à la fin pour s'abonner ba on va s'abonner te na kata Isaac TV ba nouvelle ya bien pour nous vraiment sur mon côté pour s'abonner pour partager vidéo léo na plateau na ngana zanga mokote nazana sans monteur artiste ou asekisaka vraiment makasi wana so omonier o raisonner le romo boye donc nzela na yende vraiment tozongaka lisusu na likambo moko boye donc bino moko kaka bocomprendre etango koloba bakobayebi ete aza sans monteur donc fongola déjà Platine Luka otobeta masona sans monteur bonjour sans monteur ouais bonjour na yo bonjour na bato nyonso baolanda biso sikoya partout na monde bonjour na ba fanatique na ngai sans monteur bonjour na bato nyonso balingaka théâtre ba fanatique à théâtre ou balingaka théâtre en général bonjour pena ba abonné à chaîne abino ezara Isaac News TV donc déjà bonjour na ba abonné nango déjà vraiment sans monteur ba bioté comment na yo boye neti so to ebio o jouer rôle monde ti défin pululu na ba o ba ebio donc ndeti pululu kuta déjà bato batalaka nga bayebi ke sa monter na jouer le roi pululu te sa monter eze col mobima ndenge pululu ezalaki col eza lelo na bato mosusu lelo basalaka ne makambo lokola sa monter omoni mamba théâtre lelo bato bajouer bagizengi toaka na deka tokoa bagizengi soki mutu ajouaka lokola sa monter te na bagizengi seka jouer le roi pululu donc so obi ke sa monter ajouer le roi pululu wana bato baotala balobaki sa monter asala le roi pululu te mais eza na bato basalaka lokola pululu eza mpe na bato basala le roi sa monter comme exemple mayonnaise asala le roi pululu kiodo asala le roi pululu bobo asala le roi sa monter donc eza mpe na bato basala le roi sa monter baza eza mpe na bato basala lokola pululu bazali donc déjà sa monter na pululu toza vraiment différent par là yo idole nous en pululu te non idole nga pululu te déjà nga na 2003 nazaka na TV na Tropicana à l'époque na groupe Zigora pululu aza idole nga ndeni pululu ya ba 2006 ba 2005 na groupe Sai nga déjà na 2003 na groupe Zigora na sala mais toyebaka ote biso toyebi kaka biso toyebi kaka ba geste on ba kizengi ndem tayela biso ngo pululu ouais vous avez raison na ko ba na média liboso na ye mais azu visibilité liboso na ngai mais na nenga ko zala na TV
Donc déjà bato baotala nga bayebi ke sa monter na kokosa bango te po histoire bachange yango te. Sa monter na bandi TV na 2003 na groupe Zigura. Parce qu'au boulot de 2003 wana Pouloul bato ya komone 2005 2006 donc déjà ba groupe ça essaie. Quand oyebi bato to tangi ba kombo wana même si bato to balobaka ka a imita Pouloul donc a jouer à lokola Pouloul. So bato ba moni bato ndisa manesengo parce que Pouloul déjà vraiment na mabele pe en son nom lelo to tikana sa monter. Bato basala lokola Pouloul bazebele. Ba Pouloul bazali, ba Pouloul bazali, ba mayonnaise bazali ngai naza na école sa monter az école sa monter a seka libela sa monter asima papa na maboko sa monter atambola makolo ngulu sa monter agumba mukongo ba national oyo pa Pouloul ezate Pouloul agumba mukongo te Pouloul atambola makolo ngulu te sa monter asima papa na maboko Pouloul aseka libela te sa monter na seka libela donc déjà toza ba école mbele différent là tu comprends ce que dingue moko éclaircir biso vraiment sa monter est-ce que tu peux yeba moi moké a parcours ya carrière na yo ezaka pas important na bato bayebi ouais ezapa na bato mususu bazui libakwa kolanda ngene émission ya liboso na vie yango mais batala ngai déjà non bayoka ouais ça monter na bandi théâtre na paroisse na biso pour naza croyant catholique l'église catholique na bandi théâtre na église à l'époque on a ça ba journée culturelle ba journée paroissiale na 2003 tant président Zigura a longé pamba le sombo a sali groupe Zigura nde to ko intégrer groupe Zigura to bandi TV na 2003 na Tropicana wana na groupe Zigura kolongwa groupe Zigura 2007 na groupe Affichon Sai Sai na vice président Sai Mbote oh le cap papa Sai ouais na le cap Affichon Sai Sai donc déjà pas Affichon Sai Sai na le kaki na temps na ye yango lobi na kokutana ndeko na Pouloul na soki vraiment espace tetaka na kutaki na groupe na bango uta groupe mususu ndeza parmi babiloko saki na longwa na ne pas Coco ping pong na travaille pas Coco ping pong na ba ouais na tamboli na ba kugi pongo na ba pomba lembele et pardon na ba pomba na ba tatouewa et après Blaise Mabanza vrai zoba eko za Copa Brazzaville pas général d'Abira toyeko kene Brazzaville na jouer na chemin d'avenir et pas général d'Abira kolongwa na chemin d'avenir de Brazzaville nde na yeko ya kin ba mon intégrer groupe Esobe na travailler na liste fondation pas ouais et pas la die Esobe kolongwe pas la die Esobe na ke na groupe liste original et pas président Roger Vika Mundweri siko kune sika na succès qui carrière le quoi bactère abat pas Mundweri nazaki votorisé chargé communication disciplinaire à groupe rôle nanga ya ngwana na chanter sur rôle te na vinanga donc déjà après que l'on pas Mundweri lelo naza président groupe maintenance siko ben fort oyo tozonga mokie sima na mambo te koloba donc yo bima liboso Pouloul mais Pouloul ale kaka yo na succès par rapport ya visibilité quoi de loba parce que bima liboso na ye mais biso to yeba vraiment les Pouloul kande na loba ki succès au Pouloul wa salela biso vraiment na moi batan mokie avant atika biso yo sala be fort wana te ya kokoma oyo ya zalaki non sur le bi succès mokie Pouloul ça succès mokie ça la succès ça monter un peu pour na bata mokili okolo ba ça la succès belé pe bakolo ba non ça succès ba malonga te ça la succès malonga mutabo ya Pouloul azate Pouloul ça succès malonga mais déjà il y a ça la guitana ça monter un peu na ki ko la mukana tana ngai de 2003 kozala na TV si le 2022 plus ou moins 20 ans dans le monde de la TV de 2003 moi na 2003 na 2022 le hasard na 20 ans parce que yebisanga jour et nuit pendant 20 ans ça monter na za bato yebisa monter ba tanga ba miniature ti lelo lisolo nga beta maka partout ba lukanga na ba gag ba lukanga na ba film à chaque fois na zanga producteur était film na TV bato ba zela rango so na bimiselo ko population zela rango so mutabi ke moi succès c'est que na ba ke bato ba za ba ignorant ça monter na sala succès pour na za kombo ti lelo so ba bimisi ba grand théâtre lelo ata 8 grand moya théâtre na za parmi bango à moins que bato musu ba sala ignorance ba sala coterie mais 8 grand théâtre na za parmi bango o ba koma ba film bien o ba film bango tala maka o ba gag na bango tala ma plus o ba groupe na bango za koni so tuni muntu comment ça mu groupe ça monter so maintenance et ça mutu so za na président mais même comme groupe na éviter asala pata mona moko te na mamba théâtre o lelo ba kotanga kombo na
mais le lot ça monter so bi le lot ça monter na vandi boy au ben le temps bana ça monter ba papa gogo bana ça monter ba 6 points bana ça monter ba exaucer kalunga mais ba c'est la succès le lot bana na ngai exaucer kalunga bana ça monter ba ambulance ba légué ba ça monter na zana bana le ba ça succès le lot on est exaucer succès moi grâce succès na on dirait tout fait à papa non eh ngaku na CV la na lingani soué na ngazala un jour ngapena za papa na koza papa te so na bana te donc déjà ezalé ka le mona be ah ndoko na duche kapanga ba promotion na na TV oza duche we otabane ba mayonnaise otala bana na ye abimisa mo bana ebele ozwi ndoko na la duchesse ba génération na mamba TV au mona bana na ye ba Barcelone au mona bana na ye ba Faché Kalombo au mona bana na ye ba Jerry Matondo au mona bana na ye donc déjà au mona bana la duchesse ba zebele ngape siko na ye pour so na vana botabe ah mais ngape na ko sa te na sa pe ba star na nga à part exaucer ça sinon moi na nino ay pataka vraiment ouais pataka lelo suprême lelo na internet ça épaté ambulance lelo a épataka bango pe côté bazalanga so baleki na émission to baza bisika moko boye batuni bango obipa pa nani ouais babo ya raté babo ya raté donc ouais ou t'attends émission tata li solo be pas bato babeta rango mais en plus ata babeta ngote il se échange raté na atala bango te na groupe nanga te na lobi boye ezali kamba li solo te baleka na groupe nanga batala ba film ba plan be ba mona bango so mona même na monde de musique mutu kwa bimisa mais er mo pe boye fini te yango to lobi boye to pe ça s'appelle lelo mutu ka Patrick Beka mata boye lelo Fabregas nanga yebite ka leke pa Fabregas atabi na filer le londa loba mamba Fabregas bon o na sako ko loba na yebite po za bi na filer leke pa Fabregas ezande mo banoso na tangi awa baboya ubanzima mukili eyebi yango baleka na groupe maintenance poza na ba film o lelo to ko chango ana TV ba tala ba sayende boye ba uti musique via mutu donc ba commandé ba salaka donc déjà ça monter na za papa pour ba vidéo ba film o ba sala pe baza parmi bato ba tindiga groupe za leo ndenge zali ouais là vraiment on a félicité plutôt commentaire lelo na kana bino ba comédien ko ndongwana donc mata kité komi vraiment mingi ba poison eye obomaneye ko baka na ba malade eye ba makambo eye tellement ebelé par rapport ya ba comédien kalana ya bino nga benga ngo ya gilelo ambe ma bebele makasi kala to bando mona mamba te melelo to mona pourquoi ko ina ne koti ko linga na te bino na bino ko baka na ba malade ba poison na okende na osisa te kaina baksane lo moko ko ina na no koti na mamba théâtre pour bato ebele o ba miskanisa baza danger na mamba théâtre basili déjà ekomi ko bo si la pona ni oh mais nebisio succès histoire à mutu eza mamba temps nza mene bato musuba lo bana terre maman nza maza roulage le lo ko fonga mopanza sa motel ba fongoli ko ta mutu mususu parce que zo bota keto ba bota keto ndeti biso vanda le lo boy na sepelati na sepebe exaucer ba kalunga ba sa ba succès le lo na tangi bana nga ba jike mapinga le lo ba sa ba succès siko déjà le lo soki ngai na za mutu ya keto déjà na ko betela ba maboko te na ovana pe bona ko monyonga siko bato ba nyonga kana ba ba kocha kimutemo mabe atabe nani akomi na mutuka nanda otonga ko na niveau moko nani boy donc déjà mais yo na ba na oti ba lo ba na hôpital les malades eza ba bwa kela ki ete eza na malade eza na malade comme malade tout ekoki koyela yo ba traiter ngo pe obiki na yo mais ebimaki ba bwa kaki donc na ngamba papa pour des chasses papa pour des choses autour de biso non ko kunzi ete ezaki na famille na ba lobi tension bisusu ba lobi sucre et après eko bima lisusu o ba bwaki ba poisonnaki papa pour des chasses ba poisonnaki sikoto yebite bane ba osala makambo wana bato famille na bango bato quartier to ezaka rabino mo ba comédien ne bozo bomana rapona ba haine bon so to binde to ba propre manada maladie nyonso o mutabela ba ko bwaka na pe mutu le boso faut comprendre attaque beka ki tuntu za maladie mutakobela ngo yemoko mais ba ko bwaka na pe mutu toza lelo na toza ba bantu to bosana te biso to sito mona mutabeli mais ba keni na hôpital ba maladie mona na te ezala rapé oui nada ko bela maladie ba tutu ba bela mais pas ezali o mona bandeko na biso ka ba congolais aleki na TV azuita ko sala analyse na kombo ya artiste ya mboka na ye po abebi c'est la réputation au mona total docteur moko leka awa za so na poto na ebite na poto so ata en classe ndenge nini ono nada azana sida abeli wana ezaboye
Bon, déjà, quand on a la batabongo, on a mis tout dans la question. On gagne ni ceux qui ont 8 ans, on a vidéo, on a pour ça, on a longue. Ah, confirmé par rapport à Nini pour assassiner la test, c'était à la potona d'Anaki. Il y a un lobby, Alingi a été à vidéo, Alingi a se fait remarquer dans mon kili, à ça la baisse dans combat Moutou. Si qu'on déjà Moutou a préféré, à ça la baisse, même sa réputation mobima Moutou. Donc déjà, Batabongo va comportement et on te déplorer dans le baza parmi Batoyo, Babé sa réputation d'artiste. Oui, nada belaki, et ça malade Moutagobe là normal, mais déjà pour Nabiso. Na ye moko na daza moto atambolaki ayebi place ni malade ane utaka eza malade ya kubwakela to confirmer ngo lelo eza malade ya kubwakela po déjà ndeto ba artiste boye so likambe komeleza batu musupi ba prophète ba mona rati eloko boye eza boye mais nada boyaki na yoko tanga ba komba batu meza malade ya kubwakela nada yokaki boye utika pa na yo ta nada yokaki docteur wana annoncer que malade wana eza zona eza sida eza ba bébé fait ya sida. Ça qui est bien. Non, a collé dans la mokilo, baby sa réputation avant de kimia. Il y a moi ça qui sorti médiatique nae à l'obaki. Ba examen social isaki. Ba résultat ça ma bogo nae. Ceux qui boya mina de émission, oh ça ba résultat na table ba filmer ba résultat. Donc mais ça la choix était ceux qui a même ba tout bon côté déjà obi histoire mo va créer là basé quoi etika pe ya solo wa zeka tamola bibembela mituka et ça la maté mais le roi de l'obama na kin le natana wa zeko ko répliquer raté etika la pe bongo donc ça la réaction on a pour na kin soko répliquer te ba bani omoni nde to lobaka vandi kimia c'est ka bilikam donc déjà ya ngona ça la question à l'émission Alex ba résultat pour Alex mokili mambalo ba ki prenez ça bongo te pour ne pas poser oui et na ba tum susu ba zuba poser mambati comédien Koufi malade babwa kelaki bon dès tu prends la présence pour des chasses on a bien za muta sucre azaki muta sucre makolo comme ko déranger a combien de difficultés au tambola na okeleke na cela poisonné mais tu as le somme ta Koufi na simalua makambe comme rebelle o kuba lo bien les amuke makambe ko bima lisusu donc et ko bima lisusu déjà ça monter ceux qui ça monter toi qui est bon déjà la mona de abandon monsieur bima pour na kombo na bango donc to kwa simet mais yo na bit to kwa simet to ça ni to mesa na bon to ça ni na micho yebsa ngai déjà chaque jour elle ba tumsu ba vandaka a rejoindre na ko ça analyse pour na kuma ba artiste comédien na bebisa ba réputation dans la salle base so mutabon pas ça linga analyser sans que non ça ni dans la choité dans ma vivada chaque jour mais faut ne ça peut battre au moko de to ça ba comédien de to ba comédien à part vie artistique toi na vie na vie normale pour na ma théâtre to ba personnage na vie normale to ba personne na ki personnage on to na ba so banada ba to nyoso et ba personnage mais toi to ba personne to vana pena banda ku to na ba problème na ba foyer mambo beli to longo l'équivoque wana so li comme comme l'artiste to ka ki la pe ka ba artiste te pour ngape na za artiste tombe ba bino ba artiste bo boka na maladi ba lo ba pe na ngai bino ba artiste bo sana mabe ba lo ba pe na ngai donc déjà ba ka ki la ka ba comédien te li kampe ko komela nga emsu ngai ni na boye na botola ki mosa mutu na cité ya mamba théâtre te mukolo mosa na ko sanga pe mabe ya mamba théâtre na biteke za bon te ba ka ki la ka ba comédien te surtout so za sa motel mu de tel ba yoka na rate eke mutu na sa motel ba yoka na rate dans un problème ouais na za bien na bato bazana nga bien eza pe na bato musupe na mona pe bango te na bite so to ka bien mu ko to kuta ka le to yeba ouais na tala ka bango bongo na koma film bende ni so na ta bande wote bana poto bana mokili mobimba yali bosoboli misana nde na siliki boyebi ngaso na siliki sele likambo ezali bande ko na ngai conseil na pesa bino mambo ucho komela na vie so waza 1000 francs na oza 2000 francs na yo so ke na restaurant c'est compter na oza ngo kotela muninga te lona la muki na tongo na 1000 francs na nga na beti machine bina sela 1000 francs ni na raisonner te na ba restaurant na biso bumbu 1000 francs na osa nini na olia ngai ngona na restaurant na koma te na komi na moni manjuzi pe na restaurant manjuzi na 1000 francs na olia singa papa 1000 francs na restaurant olia lo sona madios na chona mapio na pesi manjuzi mbote mbong
manjuzi zimbongo atela nga loso te acheli nga loso bando kolala banina kolia loso natande omo za pembe na ngai aolia biloko belé na tamba bika batambo nde bazaka fier atali nga yo na tosi po batambo ba impoli yo omo atolia mabe okoba ko chelo soso te ngabla bi poitre na za imbongo somba soso yo yesa menga chelo soso mais tchenga soso la tune poto soso combien ote achelo soso mono so lingi na bakada nsena mais tchenga soso 3000 atali nga so yo ole soso po mo cheta ngombe pembeni te na tali sike joza mutambo ya mbongo manjuzi baksa ngombe acheli nga ngombe atali nga so yo asoba ndeni na olio mela masanga te natali poete loso masanga biso kaza masanga na bengi manjuzi tchelanga kaza masanga nalia naomela bon bandeko nanga na bibo natala pe mutongo oyo atina nga na komanda poti atina nga na komande na otala ete na otaka biloko alia natali mutongo likolo tina se na banino na se na moni da fulu mo pembe na ye makoloneza salite ye mo baza salite na kopele muto atina nga na komanda za mutaliboma donc déjà nga mona bela manjuzi kanganga mutaliboma mutatinga na komande merci na ba fanatique na sa monter donc déjà désormais 3 4 tu t'en comme na 100 to bichene tikali moko bana poto bana mokili mobimba bobengi nga bosiliki boleli samote makamne suka ya kala ya sikezate boleli kolela na bino koma ke pa nzambe botande nzambe suka apesi botaske pesi la nzambe chaîne la bino yango Izaki News TV s'abonner massivement yo muto lingaka ba information ya si ya BST awa na kati kokutango yo muto lingaka ba télé réalité ba télé surprise ba émission ba théâtre ba gag ba comédie s'abonner na kati ngai sa monter na tika les gens na kati na bima soute na sa bino na kati s'abonner bo tu na ko s'abonner za combien pour na bino tolongoli mbongo to chango fele bo s'abonner